Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino bo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokolobela bino masolo oyo ezali koleka na kati ya Belgique, ndenge nini Belgique aye ko tombola dossier ya makambo etali lipapu to makambo etali kotindika bato to makambo etali ya kopesa kwenda. Bandeko babolingo na banzi ete na mikolo elekaka avant ete ba élection esalama tolobaki bato oyo nyonso bazali kosala makelele, bato oyo nyonso bazali kosala bakisakata, tolobaki ete soki ba élection eleki président Joseph Kabila le rais mwana ya Nzambe eke aleki, bandeko toyebisaki bino ete bokomona ndenge nini sise kobongwa na nef. Bato mosusu bakanisaki ete tozali koloba tozali kosakana. Me tango biso toyebisaka bino ba makambo bomonaka yango neti liseki. Me tango yaka kokoma nde tango esika ete boyaka na kintsweki mpona kobanda kotuna biso ba mituna. Ah papa Roger kasi ndenge nini, ah papa Botamba ndenge nini, ah mama Rosalie ndenge nini bokomi kotuna tuna. Me tango tolobaka bosalaka neti bozali koignore kolakisa ete bino nde bozali baganka. Me tango likambo yaka kokweya bokoma kondire soso babwakeli mai aza kotepa-tepa. Bandeko babolingo boyebi ete tolobaki Belgique akozwa ba mesure ezali kaka Belgique te tolobaki yango malamu. France, Belgique, Angleterre, Allemagne bakozwa ba décision ndenge ya kosakana te. Lelo oyo bato mingi bazali kokanisa kaka ke Belgique nde moto atomboli likambo ya kotindika na minute oyo po bamoni ete Belgique a passé na action. Mais bandeko eloko bozali kobosa na bozali koyeba te Allemagne awa azali deja na ba Congolais oyo bazali na lubwaku oyo azali ko préparer ete po ete atindika bango. Soki boyebi na information te tozali kopesa bino bazali 10 Congolais oyo bakotindika bango a partir ya Belgique. Soki bakomi na Belgique kuna nde esika bazali na convention na bango ya avion direct oyo ezokende kobwaka bato na Kinshasa. Ezalaki ba réunion oyo esalamaki ezali France, Belgique, Espagne na Angleterre. Pe Hollande paza na kati ya ba nini wana bandeko mingi bazali ya kolala pongi nano basutuki te. Bandeko babolingo tokoyebisa bino eloko moko ezali likambo tozali kotalisa bino yango po bato mingi bayebi yango te tozali kofungolela bino dossier. Boyebi kaka bato oyo baorganizaka ba makambo ya ba marche bazalaka soki marche kosalama soit na Belgique ou bien na Espagne ou bien na Allemagne ou bien wapi
okomona ba organisateur wana ba bengi balobi bon tant pour ça la marche wana bo ça leloko moko boye po ete et frapper ba ta communauté internationale po ete makambo na biso e yokana. Mais bato mingi batie baninga na bango na mbeba sanke bamiyeba. Na kopesa exemple bandeko. Marche moko esalamaki na Espagne mikolo eutaki koleka. Ba organisateur bakosaki bandeko Espagne balobi ke il faut bosala eloko moko po e marquer communauté internationale po ete balanda bino. Alors tango bango bazoki message wana alors ba congolais ya Espagne eloko nini basalaki bango pona bango bamonaki ete po mokili emona eloko ya monene basali bakendeki na kotumba drapeau ya Union Européenne pe batumbi lisusu drapeau ya ba américain. Bandeko ba bolingo bayebaki teke likambo bango basalaki nzoka nde evandaki na mitema ya ba occidentaux parce que ba salaki réunion monene oyo ete ambassadeur ya États-Unis na Espagne asololaki na ministre de l'intérieur espagnol. Mais lokola ba congolais bazali kaka bato ya kidiba, congolais lingi kotanga te, congolais lingi kokota kota ba biro te, ti lelo pe bazali kidiba, ba yebite eloko nini oyo elobamaki. Bandeko tozali koyebisa bino bokanga date ya lelo, bokomona mokolo ezali oyo bato bazali na Espagne, milelo kokota bakoyebisa bino ete na Espagne basi bakangi bato oyo balingi kozongisa bango na Congo, oyo toyebisi bino bandeko bokoma date ya lelo. Bango bakanisi likambo batumbaki drapeau esili bandeko ba image wana ndenge tozali koloba ambassadeur ya États-Unis na Espagne azana ba image wana pe réunion salamaki ambassadeur ya États-Unis a convoqué ministre de l'intérieur espagnol bakendeki basololi mais siko ba congolais bazaki diba ba yebite donc ndenge bazana pe bazaka ka kidiba pona bango bazoyeba te eloko nini ezoleka yango na to stobwaki libino mo pepe ba congolais bozeli na Espagne boyeba ke moto ezali kopela déjà na cessé mukolo boko yoka ete babandi kokanga bino moko moko pona kotia bino na ba détention pona kozongisa bino na Congo boloba te ke o Kabila nde mutasali bobo makambo dossier na bino oya makambo botumbaki drapeau ya ba américain yango nde moto dossier wana ezali kotambola ti lelo po ete ambassade ya États-Unis azali na ba image wana pe ba convoquaki ministre de l'intérieur espagnol ezalaki réunion moko elekaki en huis clos na pesi bino déjà mo pepe po lokola bolingaka ko s'informer te bolingaka okota kota ba bureau te yango na bozali kaka kidiba wana déjà radio Zoomel 1000 e yebisi bino soki tembe boko kamwa bino moko makambo tozali ko yebisana na bino na minute oyo. Alors tozongi sikoyo pona makambo oyo ya dossier ya Belgique. Pona makambo ya dossier ya Belgique bandeko ba bolingo bato mingi bazali koloba ah non gouvernement ya Congo salibo mais to koyebisa bino loko moko oyo ezali kokamwisa biso tokanisaki meneti bato lokola ba moto lokola papa wechi ndenga azali moto ya presse akoki ozala pe informé na makambo mosusu elekaka na CC mais nazali kokamwa mingi ndenge monsieur wechi azali kidiba ou bien ayebaka na ye mais epai ya bakombatant asalaka neti ayebi te po azali kobanga bakobenga ye kolabo. Bandeko ba bolingo tokoyebisa bino eloko moko makambo oyo etindi bakanga bakongolais problème ezalaki nini boyebi mokolo oyo bakongolais basalaki mobulu na Belgique oyo babukaki ba magasin paraît-il bato oyo babukaki ba magasin na bango bakutanaki na maire de la ville ya Bruxelles bakendeki basololi tango basololi maire de la ville asaleli bango mokanda bakei kokutana lisusu na ministre de l'intérieur bandeko tozali ko apprendre bino botia yango na mutu na bino lelo bakongolais o bino bomoni bazali ko refoule lelo na Belgique na sengi na bino bofungola matoyi boyoka na yebite tango mosusu monsieur weche ayebi na ye likambo yango
mais azali ko banga soki ya lobby yango bakoloba yo yebaki yango ndenge nini c'est que ozali kolabo mais tozali ko apprendre na bino bino moko boyebi tango nyesu soki moto soki moto balingi ko refouler décision eutaka epai ya ministre de l'intérieur pe gouvernement et déblocaka montant pona ko somba ko bimisa mbongo pona ko somba ticket ya moto wana po ete bazongisa ye mais mbala oyo bandeko toyebisa bino po ete mingi bazali kidiba bato oyo babukaki ba magasin na bango oyo basalaki ba désordre bakendeki ba yibi ba bijoux banini po ba biloko oyo bungaki wana esalaki basalaki menani équivalent nango esalaki une valeur ya ba à peu près ba 100 et quelques mille euros oyo ba perdaki tango bato wana bakendeki bakutani na ministre de l'intérieur ministre belge bakei basololi kosolola basololaki bandeko bato wana tango basololi bango moko na mbongo na bango boyoka malamu po congolais nayebi te congolais soki tango balobaka vérité congolais mpo na ye non bolanda bato wana te me tozali koyebisa bino siko boyoka esika likambo euti toyebi na biso ete ministre de l'intérieur ye mpe azongisaka bato gouvernement epesaka mpe mbongo mpona kosombela bato na babiye bazonga me mbala oyo bacongolais oyo moni bakangi oyo bazali na centre na nini na détention tout près aéroport bato oyo bakangi bango boyebaka ete bato oyo batiaki mbongo ange mpona babanda korapatrie bato ezali bato oyo bakolo bamagasin oyo babukaki bango moko mokolo bakutanaki na ministre de l'intérieur batiaki 200 billets en G bakendeki bapesaki mbongo pe bakendeki basigné bamikanda oyo bazwaki décision na compagnie aérienne oyo ezali avion militaire ya basoldat oyo bango moko basignaki bamikanda batie mbongo en G donc mpona bango il faut donc batieki au total 200 ezali neti topesa exemple ezali kulikambo ya billet te mais ezali likambo oyo décision bazwaki mpona bango batie neti 200 congolais oyo il faut bazala rapatrier na Congo bolanda malamu parce que bato mosusu baza na Belgique ta mosusu bayebi likambo oyo mais bavandeli yango balingi koluyebisa bino te bazali kosala bino kaka baje mpona nini mpo lelo congolais akomi motema mabe congolais akoki komona ta danger ezali mais azokokosa kaka ndeko na ye bobanga te eloko moko osalama te mais ayebi ke danger ezali ndeko ndenge ezali wana bato oyo babebisaki bamagasin na bango mbongo batiaki ntango baye kotala ke na mbongo bango bapesaki oyo bakotisaki na caisse ya ministre de l'intérieur donc programme ezali ke bakoki korapatrie même 200 congolais oyo bango moko bato wana balobaki ke en tout cas bato wana oyo nyonso tu soki bakangi bango mbeba bobo bazongisa bango nde mutu bazwaki en charge bapesi mbongo wana ezosala valeur neti ya 200 personnes oyo bakoki kozongisa na Congo alors ntango esalaki bongo yango wana lokola bato wana bazwaki en charge mbongo na bango ebimaki il fallait sikoyo police pe a passé na action yango lomoni soki mikolo bazwi yo ezala o ndenge nini mpo bazwi bazongisi yo epuis tokoyebisa bino eloko moko bandeko il faut botia yango na motu na bino bobosanaka te bacongolais bobosanaka te congolais akanisaka ete soki akomi na poto ayebi mingi congolais akanisaka ete lokola akomi na poto ayebi kutu mingi koleka bakolo mboka oyo ye esika ye kovanda te bandeko eyebisaka bino ntango nyonso ndeko ntango yo oyaki olongwe na mboka na oyaki awa oyaki maboko na makolo oyaki maboko pamba ntango komi awa kaka na bamasolo na yo ya kingunda bango nde mutu bazwaki mukanda bapesi yo mukanda oyo bango bazwa bapesa yo wana kaka pe bango mutu basala bamibeko oyo ekomake mutu soki bapesi ye déjà nationalité ezali na bacondition oyo ya baarticle to baparagraphe bapesa wana ke ndenge nini soki osali mbeba bakoki ntango mosuku koretire nationalité bango nde mutu basala baparagraphe wana mais congolais amonaka soki azwi nationalité esili lokola nazwi nationalité esili te
Et s'il était pour être, ils ont pas soko dépasser ligne rouge bako ko boto la yo yango. Alors, et là que ezali ko kamu sabandeko. Ba Congolais bazali ono komona soki ba pesi mukanda. Okomona akomi même lolendo. Okomona tam sous police ya ta place moko bo bandi contrôle. Bazo senga mukanda. Pour abimisaka ka mukanda pesa, c'est normal parce que eza musala na bango. Congolais azotombola mapeka. Ah, pourquoi bazo tunanga mukanda? Nga nazala nga na mukanda na ngelo ni bazo. Mais batuna mukanda te yo nani? Parce que bango ne mutu ba pesa ki yo. Lokola basengi yango. Lakisa bango po eteza mukanda na bango. Okomona Congolais loba ah. Nga nazana dok nanga pourquoi na lakisa bango? Mais ozobosa na ete bango ba pesa ki yo dok ango zoloba ki nga nazana dok nanga. Yo tango utaki na Congo oyaki na dok yo na ozoko tombolela mapeka. Jamais. Donc wana oyo zoko lobaite anga nazana dok nangai apona ni bato baza mutungisi bo bazo senga dok kwani te eza musala na bango soko tali na kati ya mukanda ngo po ba pesa yo bazo lobaki tangu nyoso tu ba autorité ya mboka ba kosenga o document o il faut présenter au lakisa mais congolais soki ba bandi ko tuna mukanda oh mais ndenge ni boko o mona zo tombola mapeka ezala te bango pe mutu ba pesa ki yo bango pe mutu baza na pouvoir ya kobotola yo yo zolo bake pona nini wana eza mukanda nanga ndeko tango yaki na poto ozalaki na mukanda te bango nde mutu basalaki papier wana bapesi yo yango pe soko tali na kati ya papier na lokola Congolais palinga kotanga te soko tali na kati ya papier na bakomi ke tango nyonso ba autorité bakozala na yango bezo bakotuna yo présenter yango mais soki babandi kosuna police abandi kosala contrôle omona Congolais bato pe basi balekisi boniko na kopesa bango dok yango te eloko nini yango na olakisa kote eza dok nanga dok na yo ezali neti yo yaki okomi na Belgique obeti lisolo na yo ba yoki yo bango nde mutu basalaki mukanda na bazwi bapesi yo ndeko tika kosala ba erreur misusu bozali kosala sanke bomiyeba bato mosusu bazalaka wana baza kosala erreur baza komona ete lokola azwi dok aza komona komi likolo ya makambo nyonso te bandeko ozali likolo ya makambo nyonso te ozali na balimite ozali na ba limite ndeko yango no moni ete bandeko ba bolingo makambo eza kolika na Belgique ndenge ezali na ndeko na kosa bino te Belgique ndenge azali wana a passé déjà na 180 km à l'heure donc ndenge ezali wana ndeko ata olobi oyo non toluka bavoka Congolais banini makambo ndenge ezali wana basi bazwi décision ya kote ya likolo bandeko ndenge ezali wana ta okomona ete na bamakambo oko bongo bandolobaka mais Belge baza kosala boye po nini paragraphe boye elobi boye mais na baparagraphe oyo kaka bango moko bakomi bokomona ndenge bakokangela yango misu mikolo oyo Belgique aza kobwaka bato bamapapu mais mingi baza koyeba te ebele baza kozonga na kini mais mingi baza koyeba te bandeko ba bolingo na koyebisa bino eloko moko il faut boyeba yango ba Congolais ndenge bazali wana mingi bazali kotia bino na erreur toyebisaka bino tolobi ke ndeko soki bozali na organisation nayebi te bato basi batala ba émission na biso ebongi malamu bolandaka bofuye yango bokomona tolobaka tolobi ndeko lelo yaki na poto bato wana baza koya kobimiso ngulungulu toke marche bobo mais bandeko tomonaka yango meme epa bandibu baza na ba groupe na bango oyo basalaka ba marche bandi mais okomona bango na kati ya groupe wana bazali bien organisé ba avocat na bango bazali ba makambo nyonso ezali bien ke lelo soki ata mutu azwi problème avocat na bango alandeli mais okomona epa ya bakongolais bandeko bakongolais bazalaka organisé te tala sikoyo bato bakangi bango na Zavetem bato bakangi bango na Zavetem sikoyo ekomi ke nde moment oyo bakongolais bazoluka baavocat me bandeko bomitunaka mpona nini bato oyo balingaka bino kaka soki ezali kaka mpona makambo ya baintere na bango mais soki bozwi problème bakoka kolandela bino te bandeko Félix Tshisekedi bomoni ndenge aza bimisaka bato kolobaka na bato basala bamakasi mpo babimaka bamarche mais depuis bakangi bato wana na Zavetem bomoni ata Félix Tshisekedi boyoki ata kosoli boyoki ata esika asali ata discours mpona kopesa ata anosa aleka na liboso ya nini aloba tala boye bavandi nie mpona koloba ete bino bakoma kozwa bino lokola bampunda na bango bakoma koutilize bino sanke bomiyeba bandeko toyebisaka bino bien ebongi malamu soki bazali koya kozwa yo
il faut que tout na eloko liboso soki mutu ko joyeux alobi ndeko to ke marche tout na bango na bon na boyite na kokende mais bon la kisangai papier autorisation oyo ba konzi ya mboka bandimaki ke poto kende ko marcher ezali très nécessaire ondeko okoko zala na mukanda lelo ndenge bato bakongole bakoma enga na zana dok na ngai soki mbila ko akoya kangio enga na zana dok na ngai poni ni bozo kanganga ndeko mbila ko kangayo okoko zana dok mais soki mbila pesi infraction le bike a pesi raison le bike ndenge zali na bosali marche bozana autorisation te ndeko atako tozana mukanda yo kanisi siko tala bato bakangi na za 20 misu bazalaki na mikanda mais mbila atali mikanda na bango takangi bango tche bango siko na centre de déportation le lobby et l'hôpital msunde tozolo baboy bamsu basiba kendeki bandeko yangana to lobby te tango bazali ko sala ba marche ndeko botunaka bato ngo bazali ko organiser ba marche est-ce que bazali na ba assurance bazana ba avocat pour les loso ki litambo kwei ba avocat na balandela kabino basa ko bimisa bino kaka ngulu congolais toza koloba yango bandeko bafungola mayele tozali quand même na ba pays développé bato ba ko manipuler bino tikan tala sikoyo na makambo ndenge bakomi ko wambula bango bakomi ko tia bango na kiyungulu tala pasteur akeko kwea na mbeba pasteur wana azali siko na za 20 na centre de déportation to ebite ndenge tozolo babotam su pasteur wana sakendeki basi batindiki bango na kini balobi batie avion libumundunda anje po na bango déjà quelques personnes basi bazongaki siko ndenge to ebite po ete balekaki toyokaki makambo wana na émission ya ndeko we papa wechi ndenge nini makambo elekaki bandeko na kati ya émission wana ezalaki somo tango émission ezali ko salama tellement tango bato bazalaki na centre de détention babandi koloba esali même na papa wechi somo bandeko papa wechi abosani ke azalaki ko diriger émission na sima ya caméra papa wechi abosani ba norme émission akotika mobulu ekoti na kati ya studio po ete pesaki bango panique bandeko esika papa wechi ayalaki bandeko nayebi te soki na libumu derrière esalaki ye bandeko papa wechi akomi kaka kobinabina moke mokala telinete moke na moni mpenza ke bandeko papa wechi akoli mbala moko elonge ekomi ya timpaka mbala moko po ete likambo ngo elekelaki ye alata lineti mabe asala boye mabe yango na tolobi bandeko tokoyebisa mpe na papa wechi yo yebi ete ozali quand même muto oyo mpe oyebi mibeko na kamwaka bino soki bakombata baza kosala bamarche na bango bino bozalaka na baconseil ya kopesa bango te ndenge nini modele bakoki kosala bamarche mais papa wechi yo ozali moto quand même movandi na Belgique ezali mboka oyo boyebi ke eza na mibeko na bango soki bokei kosenga permission mpo bosala marche bapesi bino nanu permission te ata botiaki date elingi koloba teke lokwa boza na Belgique bobima kaka mpo nini oyo lokwa tozelaki permission eumeli tozwi te tobima kaka ndenge wana mais est ce que papa wechi bino bozwaka temps ya kovanda na bacombatant wana mpona koyebisa bango peke il faut torespecte mpe bamibeko ya bamboka esika ya bato oyo tovandi lelo eloko ezali kokamwisa bandeko babolingo nasekaka mingi natalaka na bi congolais azali kaka moto oyo ata vandi na poto bambula ebele mais congolais akotikala kaka congolais bolimbisa bandeko nalobi bongo mpona nini parce que bakongole mosusu balobi ke ndenge ezali awa tosundoli bawallon toke na biso epai tosundoli baflama toke na biso epai bawallon mpo ete bawallon baza gentil ndeko nakoyebisa yo eloko moko komikosa te okanisa te ke mundele ko akotrahir ndeko na ye mundele mpo yo mutu mwindo ye na mwa je moko bolingo osala mpo zoluka ete politique échanger na mboka na yo nde okanisi mundele akochange bandeko komikosa te ata babelge wana boza komona ata bawalo na baflama baza na baproblème na bango interne kokanisa teke na baproblème na bango interne nde kosala ke bayina bandeko na bango ke bakende kolinga bino nde bakongole eloko bozali kobosana makambo bino nyonso bozali kosala ntango bosalaka yango na moi tokendeki mpa bawallon bawallon bayambi biso soki bepa baflama bayambi biso vraiment très bien baflama baza gentil ngai natalaka bo nazoseka ndeko oyebi bamindele na ndenge bazalaka ko ntango bino bosalaka makambo na moi
bosali yango eleki mais na butu bazwi ba téléphone bango na bango bakosolo logo mona bazoseka balobi ya mais bato wana eloko nini mpenza bazolinga bali bon tosalaka bongo kaka mpo tosepelisaka bango mais ndeko nazokosa te kotya yango na mutu na okokanisa te ke babelge bakoki kozala babinemi te mpo ete yo congolais oye koloba ete ngai nalingi na ngai baflama soki bawallon nga nalingi na ngai soki baflama tosundeli bawallon nde yango nokanisi ete baflama nde bakolinga bino nde kokomi kosa te nakoyebisa bino eloko moko mpo mingi bavandi na belgique me bazali koignore nakoyebisa bino eloko moko bandeko ba bolingo boyebi ke ekomaki na moma moko baflama bakomaki kosilika makasi bakomaki kosilika mpona nini babandaki meme koyebisa bawallon soki lelo belgique déséquilibre désordre koti makasi parce que bango nde mutu basopa bamikanda bapesa bamikanda wenze epesa bango meme kanda ebongo yokanisi soki bango bazalaka na kanda wana ndenge bapesa bino bamikanda yokanisi ata soki boke kote na bango nde bakolinga bino mingi ntango mosusu bakosala yango kaka babi bon to utiliser kaka bato mpo lokola bavote ezoya ale bavote biso kaka toleka tokota ebele na parlement mais en réalité na mitema na bango bazata na posa na bino te mutu akosa yo te bandeko mutu akosa bino te kokanisa teke babelge ndenge bazali wana bakoyinana mpo bino bakongole boye na mwa groupe moko boye kuna totiki na biso baflama toyepa na bino bawallon oyo totiki bawallon soki toyepa na bino bandeko bomikosa te yango na regretaka mingi okomona bato mosusu baza komona bamakambo oyo baza pe koloba siko ndenge ezali wana tokendeki na biso epai soki ya baflama ndenge tokomi wana baflama baza gentil nani akosi yo bongo nani akosi yo ke baflama ndenge ezali wana apart kaka ndenge bino bakongole bokendeki kuna ale sali ke bangomi baflama na bawallon ale bazoyoka na lisusu te mpo bino bakongole bokende kosala wana bozosala eza nde bakomedi tala ndenge bazorefule kutu bakongole ndenge bakangi bango yebaka yango baflama kutu basepeli mpo baflama ndenge ezali wana ezali sue na bango baflama ezalaka sue na bango depuis mikolo bandeko soko otali na belgique tala to ya barefoulement oyo ndenge barefulaka bato na parti ya bawallon soki baflama barefulaka bato mingi ata na baprison na bango okomona baafricain bazali mingi me nga naza kokamwa bakongolais baza koloba nini yo nao tosali sikoyo mariage entre baflama soki bawallon soki baflama na banani tosali mariage mpona ndenge ezali wana en tout cas tolingi na biso lisusu banani te me boza komikosa bandeko ba bolingo lobi ezalaki somo na plateau ya mesewechi bandeko naokeli mesewechi mawa ndeko nayebi te soki mesewechi abelaki pulupulu mpo namonaki mesewechi bandeko moke akende na nsima kamera moke ya liboso mesewechi abebisi banorme nyonso ya émission ndenge ezalaki bandeko mesewechi abosani eke kamera ebandaki kotourne bandeko donc bakotaki na kati ya kimpelekese bazwaki kimpelekese na ndenge ya kosakana te bandeko tokoloba mingi te tokosenga ete baimage ebanda kotambola tokosenga na papa Botamba tiela biso baimage ebongo ete pe na kopesa pe mbala moko maloba na mama Rosalie alobela bino makambo ndenge nini elekaki vraiment ezalaki pasi mingi pe mawa papa Botamba baimage pe na pesi mbala moko maloba na mama na biso Rosalie po ete apesa bino suite ya masolo yango ndenge ezalaki mama Rosalie na pesi yo maloba et papa Botamba s'il vous plaît tiela biso babili juge d'instruction et les sanctions étaient très lourdes. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge bozali komona wana na babilili ndenge nini bamakambo ezali koleka mikolo oyo na Belgique ne mikolo oyo na Belgique bandeko Belge azali kosakana lisusu te bandeko participation à groupe wana Belge mikolo aza kopesa ya kwenda pamba bandeko bamapapo ezali kopesa mana ndenge ya kosakana te ndenge tozali koloba boye na détention
oyo esika bazelaka effectivement les instructions qui ont été données, on va plutôt les bato po ete babwaka bango lipapu ndenge balobaka bakongole bazali kuna bandeko milelo ya kosangana te ndenge tozali koloba boye bamisusu basi babwakaki bango bandeko ntango mosusu ndenge tozali koloba baoyo mpe basololaki na telefone ya mese wechi basi bazwaki kwenda bandeko bakolingo ndenge ezali wana lelo oyo bomoni ete bakongole bazalaka kaka soki likambo ya marche wana omoni bazali koya koluka bino mbango wana omoni ndenge nini bazali koboma nzoto me ndeko tolobaki yango soki ozwi problème nde okoyeba ndenge nini congolais azalaka depuis bakangaki bandeko wana kuna na centre na détention na aéroport ya Zaventem bandeko wana premier contact na bango ezali kaka ndenge basololi na mese wechi me bato mosusu babengaki bango na libanda barimo ke banini ata moto moko abouge te pe ata moto moko atindeli bango avocat te bandeko bapesi bango kaka baavocat belge oyo bazali na kati bandeko yo kanisi soki bapesi yo avocat belge bato bakangi yo bango moko bapesi yo avocat okanisi yo okobika ezali neti mpuku bakangi ye na jugement ya baniau après tango jugement elingi kobanda balobi ete okoki kosamba kaka boye te tokopesa yo avocat ngo baye kopesa ye nani niau bandeko eske mpuku akobika bozali sirke mpuku akobika bandeko wana nyonso to ezali ete mpona koyebisa bino il faut kosala attention bandeko il faut kosala attention po ete bato mosusu ndenge bozali komona bango wana bazali wana kaka mpona kolanda loyenge pe bato mosusu bazali na poto bosala na bango koutilize bato mosusu okomona ete yanga naza nanga belge ah bon tika kaka bato kaka to utilize bango soki eyindi soki bakangi bango problème ete me bandeko bato balobaka biso toza babelge tokoma babelge soki bakangi bato bazanga bapapier bato babandeki koloba biso babelge tomonaka bango te esika basalaka badémarche bakende kolukela bato wana baavocat yango nde nalobaka na bino ndeko soki olingi kokɔta na kati na bamasolo ya bato oyo il faut kotuna bango assurance nini oyo basi bapesaka lelo soki problème ekwei ke bino bokoka kozala sauve bato oyo bozanga badok oyo bozali kozela ntango mosusu bozwa badok bandeko ndenge ezali wanako milelo grave ndeko mosusu alobi ete ngai nabota awa nazali ya bandeko mondele soki alobi asala okanayi akosala okanayi ntango bayebi ete bana wana mama na bango azali bakoki mpe kobwaka yo lipapu okenda mpe basali yo kaka kanayi oleli okolela yo na nani likambo oyo bandeko yango na bomoni ete meme mese wechi esika azalaki bandeko mese wechi azalaki tranquille te bandeko moke okomona keye na nsima ya kamera moke ye liboso mese wechi bandeko esika azalaki na somo nayebi ete esika azalaki mese wechi libumu ezalaki ya koningana pulupulu ya ndenge wana bandeko mpo azalaki kokoka te namoni lelo mpenza mese wechi soki aza na problème akokaka kosupporte te bandeko libumu ya mese wechi eningani mese wechi akomi kaka bandeko nga kutu na kamwaki nalobi mese wechi abosani banorme ya kijournalisme bandeko parce que ayebaki bien ke bazalaki en pleine émission nani oyo ndeko mobali na kombo ya Alimia na avocat oyo mosusu bazalaki na en pleine émission mais mese wechi abebisi émission kaka ye moko azalaki sima ya kamera ya koti kaka ngulungulu émission ebungisi sens na yango bandeko tango mosusu tokoloba bokoloba ete makambo nini mama ozali azali koloba mais totiki nanu moma oyo bino moko bolanda mpe boimona ndenge nini bandeko émission ebebaki émission ekotiki mpelekese mpo na nini po ete mese wechi andimaki te bandeko bakongole bakomi kozwa lipapu bandeko oyo babengaka ya kwenda bandeko nayokeli mpenza na allo mese wechi mawa mese wechi akondi mbala moko mutu ye moke sikoyo vraiment esalaki ngai mawa mingi mais totika nanu bamasolo oyo
ya bandeko oyo bazalaki na plateau ya Mesewechi toyoka bango sima bomo na ba événement ndenge nini elekaki bandeko Mesewechi abosani ke caméra bandeki ko tourner bazalaki na émission Mesewechi abebisi émission ye na liboso ya nini bakoti ki mpeleke se bandeko vraiment masolo ya bata prison et kotisi bango ki mpeleke se pe malili na yokeli na alimia mawa alimia zo sala émission baby Mesewechi eko kota ngulungulu ngo vraiment esala kinga pasi pe mawa papa na tango yo totiki nano moke po ete bino moko bolanda boyoka ba makambo yango ndenge nini ezalaki tolanda bandeko bandeko babolingo tala ndenge kimpeleke sekoti na kati ya studio bandeko tala ndenge kimpeleke sekoti na kati ya studio Mesewechi abosani ba norme nyonso ya ndenge émission esalemaka tala ndenge Mesewechi azalaki na sima ya kamera akoti ngulungulu bandeko émission koti kimpeleke se bandeko babosani meme koyebisa invité na bango kopesa eta maloba ya suka ndenge ezalaka bandeko émission koti kimpeleke se bandeko tango toyebisaka bino bosalaka makambo na loyenge me boyebaka te ndenge nini bokoki kopesa na baconseil batoli oyo ndenge oyokaka ete bandeko kimpelekese mpenza ko kimpelekese koti bandeko ndenge ezali wana naza si Mesewechi esika azalaki bandeko libumwe ningani donc azalaki wana pulupulu ya kosangana te mpo ete Mesewechi andimaki te bandeko esika azali Mesewechi aza kotoka mama Rosalie aza kotoka Donc,
bandeko mupepe oyo ye na Belgique mupepe mabe bandeko bakomi kowambola bango bandeko tala ndenge kimpelekese ekoti na kati ya studio ya Monsieur Wechi bandeko Monsieur Wechi esika azali aza kondima te bandeko ezolekela ye na yokeli na papa batumawa bandeko na yokeli papa batumawa bandeko nayebaka teke Monsieur Wechi azalaka nzoka nde na linete ya munene boye bandeko linete ebimi bandeko Monsieur Wechi alati linete tala epese ondire musuni ya likayabu bandeko omona ete makambo ye ndongo bandeko tango toyebisaka bino bandeko bato oyo baitilizaka bino mais soki eyindi bandeko assistance na bango ezalaka te bomoni depuis bato babandaki kolela babenga barimoke babenga bandani de gauche à droite ata moto moko talukeli bango avocat bandeko bakomi kopesa bango ba avocat na bango ndeko nani ayebisi yo ke bavocat oyo bapesi bango bazali baavocat oyo mpenza bakobunda mpo na bango wana nyonso to ezali lokola ete mpuku azali na kati ya tribunali ya banyau ye osi omoni ete na tribunali ya banyau baza kosambisa mpuku après juge ya banyau alobi na mpuku alobi ke ndenge ezali yo nazala calme tozopesa yo un avocat yo kanisi avocat ngo ntango mosusu akozala mbwa tango mosusu akozala nkoba tango mosusu akozala ta ou bien lapin mais bakende kobimisela yo avocat nani avocat kaka ye moko niau bandeko okolonga na tribunali ya banyau okolonga ndeko ifo komonaka mosika ifo komonaka mosika bomoni ndenge émission ya Monsieur Wechi ebebi kimpelekese mbala ya liboso na moni ete bayambi invité babosani meme koloba un mot de la fin bandeko invité pas zui kimpelekese akomi kotambola na studio bandeko epesaki kimpelekese émission ebebi bandeko mbala ya liboso bandeko Monsieur Wechi akomi na trouble ya kosakana te moke mokoko mona abimisi linete tala linete yango mpe epeser bandeko vraiment nayokeli Monsieur Wechi mawa yango wana tozali koloba bandeko soki bandeko baye kozwa yo oyo tokende marche oyo tosala boye ndeko mituna bokanisa bamindele baza bazoba te ntango bobimaka boza kosala badésordre baimage ezali oyo bango bazwaka batalaka na kati ya kundelpe bayebi bato nyonso to basalaka badésordre yango na ndenge ezali na bandeko eyindi na kati ya Belgique bandeko mupepe wana pe lokoti na pasteur bandeko pasteur yango na mawa pasteur na mawa ndenge ezali boye bandimi pe batikali na keskese lelo lokola ezalaki mokolo ya dimanche bandeko wana bandimi na asi losambo etoki po ete pasteur abima na esika azali oyo esika balobaka ete na monoko ya ngando pasteur ndenge azali wana bandeko mupepe pe lokoti ye mupepe oyo esalami na Belgique lokoti ye ndenge azali wana azali na détention bandeko na Zaventem toyebi te soki basi barefule bango bien ndenge nini bandeko mpo ndenge ezali wana pasteur azondima te ezolekela ye pasteur yango balobi ete amonaka milimo kati na bato alongolaka bato milimo mabe soki aza kobondela mpe alobi ete amonaka soki molimo mabe elingi atake mutu me ndenge nini amonaki teke molimo mabe ezali kotindela ye bapolisier mpo baya kokanga ye bandeko ndenge balokota ye ondima te bandeko bafiakuli ye mpenza fiebele bake na ye paster andimi te ndenge ezali wana bandeko paster tozoloba toyebi te soki aza sikoyo na kini malebo soki mpe ndenge nini bandeko bandimi lelo na eglize na ye balobi ete batikala na bakeskese bandimi bakomi kaka koloba me paster amonaka bamilimo mabe ndenge nini likambo eyeli ye moko amonaki yango te bandeko kokamwa oyo oyokaka kimpelekese botala ndenge na studio ya Monsieur Wechi kimpelekese ya ndenge ya kosakana te somo bandeko somo nayokeli na alimia mawa bandeko alimia mbuma miso ekomi mike alimia azokoka te bandeko alimia azokoka te nayokeli alimia mawa ezalaki somo na kati ya studio ya Monsieur Wechi bandeko Monsieur Wechi ye moko azokoka te Monsieur Wechi ondire babambi libanga na dikosi bandeko Monsieur Wechi kimpelekese trouble esali ye trouble esali ye bandeko yangala toza koyebisa bino ndeko yo moto bimaka ngulungulu ona ke ko marché boyo soki bazwi yo mituna est-ce que Félix Tshisekedi akoya kobikisa yo point d'interrogation
est-ce que Jano Kabuya akoya kobikisa yo point d'interrogation? Henri Moke akoya kobikisa yo point d'interrogation? Bandeko bayaka kobimisa bino ngulu mais soki indi moto na moto ake na kwena ye bomonaka mosika bandeko. Bomonaka mosika bandeko likambo ya kokama bomonaka mosika. Monsieur Wechi ndenga azali wana ezolekela ye pe azondima te. Bandeko bomoni bango moko ba Belge baye komona ete makambo na bino bolobaki ya ba marche bokomaki ko faire tourner yango na ndenge ya criminalité pe na ndenge ya kimoyibi. Bosali marche boke bobuki ba magasin ya bato oyibi ba bijoux. Allez, yango na omoni ete tango bakolo magasin bakendeki ba réunion na ba maire de la ville pe bakei kokutana na ministre de l'intérieur bango moko nde mutu bapesi bambongo po ete barefoule bato nyonso tu oyo bazali kosala badésordre bandeko bakomi kozwa bino na bambeba bakwenda bokomi kozwa bakwenda bandeko. Monsieur Wechi na mawa bandeko place azalaki na zomona ete on dirait libumwe ninganaki na ebite après mission soki akendeki kokota mbala mona toilette po ete azalaki kondima te bandeko mbala liboso na vie na nga na mona ete Monsieur Wechi mpenza elongi ya kibompake bimi alors que azalaka nanu jeune mais akomi mpaka mbala moko mpona nini po ete Monsieur Wechi elekeli ye andimi te kokamwa bandeko tolandana na babilili bandeko somo na Belgique et Indie combattant jusqu'à la mort kokamwa. Ok, merci pour le témoignage. Ezali pour la manifestation ezalaki ou bien certainement parce qu'il y a un policier là on a demandé les autres tu les gagnes comme on fait la vélo. Donc on a quelqu'un juste c'était la ville non on monte voir les collègues au marché tout dans la porte de Namir là au Pandaki c'est là ils sont à la propriété alors quand c'est un noir je ne sais pas dit ça mais à part avocat nayo, est-ce que vous avez contacté na bandeko na biso ba congolais à part ba avocat na bino? Lobby. Ba mosusu basali combien de jours na centre fermé? Depuis 5 jours, est-ce que vous êtes en contact avec le groupe Mosusu poto Yakope Sabino, moi courage, Tope Sabino, moi aide? Est-ce que biso ba congolais toza libanda? Toza na contact na bino ou bien totiki bino kaka boy? Non, au premier contact, avant ça, 5 jours. Dans 5 jours. Oui. C'est besoin de contact. Besoin de contact. Pardon? Bon, message ni nous en ango pour ya koyebisa ba congolais. Message ni nous en ango pour la koyebisa ba congolais baza kolanda yo ebele. Bon, en tout cas, c'est regrettable dans ma communion sur le niveau de Canada. Parce que c'est là toujours de mon cas, en fait, notre mission mingi, na on est sur ça là. Le fait Dieu nous justifiera. Là, on comprend. Oh, est-ce que vous pouvez ça Didier, ce qu'il y a un message? Didier. Pardon? Peut ça biso Didier na téléphone. Ok, je te le passe. Message na ici. Allô? Oui, est-ce que vous avez un message à couper sur la balandi sur les amis de Wechi Bazo Landayo? Oui, la route est ça, Congolais ne se motte, Bazo Landabiso. Bon, les mousseaux, au sommet de la Didier, sur la langue des Congolais, Moussou Tagada. On a beau la combo na Taraga. La bonne combo na pour la sécurité. Donc, on va faire une initiative. Il y a bien battu. L'illusion a été logée à Rimoké. La soirée qui n'a pas ma sur les capots, tout le monde est insisté. Pour moi, vous avez battu, vous avez maté votre bandit, il va faire ce dîner. Et c'est un peu dans la mort en Moka. Et ça, ma carrière n'est pas. Allô? Loba. Loba. Donc, quand on a eu, caramatongi, la musique. Donc, on dit, on dit, là, on a,
sur 4 quarts. Ça va 30 000. Par contre, il y a un petit problème. Il y a ici, il musique. Donc, musique. Tu vois, on a battu la musique. Là, on a la musique. Par contre, il faut aussi les grandes villes. Mais comment vous avez une politique si vous voulez? Beaucoup de gens, beaucoup de gens, beaucoup de gens, il est là, on a un peu de l'eau qui est à la montée. Ma série sur la qui va là, donc il va avoir l'obéiment. Ma télé mission qu'on apporte, il y a la barre au nez, café au Beverly. Ma télé mission qu'on apporte à Beverly, voilà. Pour ça, c'est une discussion. Là, tout le monde va nous mettre. Oui, Loba. Donc, quand on a eu Karamatongi, na obita musique. Donc, on dit on dit d'ailleurs, on a ici là sur 4 quarts. Ça va 30 000. Par contre, il y a un petit problème. Ils allaient ici, on musique. Donc, on musique. Tu vois, on a battu la musique. Là, on a la musique. Par contre, il faut aussi les grandes villes. Mais comment vous avez une politique si vous voulez? Beaucoup de gens, beaucoup de gens, beaucoup de gens, il est là, on a un peu de l'eau qui est à la montée. Ma série sur la qui va là, donc il va avoir l'obéiment. Ma télé mission qu'on apporte, il y a la barre au nez, café au Beverly. Ma télé mission qu'on apporte à Beverly, voilà. Pour ça, c'est une discussion. Là, tout le monde va nous mettre. Tout le monde va nous mettre. So ni sali bango ngapela tena na kota force na utana ngai waso to kati musique atemi na porte na utana ngai kala mbila moko parmi bambila ba yaki wana auti banda asi sanga yo na malibanda yene c'est qui que je fais oh di malibanda ici la sali nini oh di malibanda to fier na di malibanda matinga contre ni ba no fienga wana ba mo ilo sanga na poche. Lakini napenda kila kidogo mabeti, lakini na facture amsi ya leta kama wana sala. Akila wati na komisaria hii ya XL. Le mazote na lai, bazina watu meta na ba muziki. Batuni ba ngwe kitu kuyi ba place bozo ke na yi, ba répondre ba ngoti. Moko kutalanda tina komisaria ya XL. Po ayi ba soki na zakuna, babu ko tsayi. Malali singa kuna lobina na tongo na mona ka 4 ndina. Batinga kraka yo batinga kraka et puis on quand on va tenter des bossos batinga kraka na ligne ya sima ngwa sali clean si dimanche matongo zaki ba 10h 11h boy on est avec sur RD ça quand même samedi dans tout lobi dans notre dimanche c'est pour ça que décision sur your office na yiti ba yana la sur le centre fermé ba mo vraiment ba zo te biso boy siko ba mo c'est l'idée idée na ba ngo ndenge ba tiso awa ba zo section mboka dans na mboka o na la mwana na la mwasi et na imanzimbo contre le gouvernement en place oko mettre na ni siko oko mona na YouTube. Bon message à est-ce que vous avez un message à Souka? Message à Souka c'est là monsieur frère Ramsey. C'est bon, si on ne peut pas prendre tout le monde aussi. En tout cas, on a fait la bande, on a dit au bazar Libanda, bazar la Vichida. Dans le moment où on a tout ça, dans le moment où on a dit, c'est l'on a compris les années, ils ont calé le gouvernement belge. Pour ma gamme, tout ça, là, on a défendu la cause de nos agistes. Pour moi, pour te dire qu'il y a un mythe sur ma réflexion, au moins la pote, on dit Belgique, on dit problème, on le sait. Donc, il y a un peu de so bakala bandeko na biso o bazali banda ba me côté na likambo oyo to za banyamate kongola za azanyamate kongola za mutu ya respect donc niveau makambo ezo kende eza so normal donc message na so keza kake bandeko na biso bazala vigilant ba me côté na likambo o makambo oyo ya référence ngai ya référence bandeko mususi donc voilà. Merci beaucoup Torben Asim, merci.
Voilà, je crois que Bolandi, ma déclaration, je crois que ma compatriote n'a dit au bazar, la centre fermé à Zaventé, il faut que le bac, bazar, la centre fermé, et c'est là, tindi grabat. Donc, situation quand même grave. Je crois que tout le bien là, on est au début émission avec avocat Guy Mbeza, tout le bien vraiment l'émission Oyo. Et puis, avocat Diabé au Baxima, parce que je crois que c'est vraiment très grave cette situation. Maître Yoki, de Balobi, je crois qu'il va s'exprimer. Moi, Ming Balobi, tout Balobi, tout le monde, mais Tagabata également. Mais je crois qu'il va y avoir Yoki, la déclaration à Bango, tout le monde peut aussi très prochainement. Alors, Yoki, qu'est-ce que tu peux ajouter? D'abord, ils ont interpellé. Oui. On a dit que finalement, la situation dans laquelle ils se trouvent, oui. Ils allaient Congolais de Bakomina. Voilà. La situation là, et qu'apparemment, toutes les personnes qui sont là, la nationalité, même sous Baza vraiment na nignonate, Baza vraiment na kawanate à Bakokendo, na conditions. Puis la plupart n'andé va expliquer que finalement, la procédure d'abord est en cours. Donc, dès qu'on a expliqué l'émission, il ne faut jamais oublier une chose, c'est-à-dire que la loi est identique pour la Batunios. On ne peut pas appliquer la loi. Un étranger en situation irrégulière, la Mboga Oyo, a le même traitement. Et Zala Outa, Congo, Outa, Botswana, Outa, Inde, Outa, Pakistan, a exactement la même situation à cause d'un traitement différencié. Dès lors, il s'avère effectivement que administration, en guise de représailles, qui est tout ça, il commence à prendre des mesures. Il y a qu'expulser pour faire plaisir peut-être à un gouvernement, pour faire plaisir à des personnes. Heureusement que nous faisons partie, basant à mon obligation, mon institut, ils ont pris contact avec leurs avocats. Il faut absolument être très très attentif à ça et que ça la procédure, que ça la tribunal et Sabango. Parce que le dernier a expliqué que il y a une vie de famille déjà, etc. La loi au Bangomo est dictat en Belgique, et ça que une personne qui est dans une situation comme ça, qu'on expulsé et allait atteinte na vie privée or consacré à la Convention européenne et consacré droit à la respect à la vie privée et familiale. Une expulsion qui aboutirait à séparer un père d'un enfant et de sa compagne peut être considérée comme une atteinte inconsidérée à la vie privée à Moutou. La vie privée et familiale à Moutou. Donc il faut absolument recours, hésiter. Parce que le problème, c'est expulsion au sein de la maison inaction. Pour ça, il Donc il y a deux manières d'agir. Contrer d'abord ordre d'une expulsion, ça c'est une décision administrative. Il y a un recours administratif devant la juridiction compétente. Et on a un recours extrême urgence. Pour contrer d'abord ordre d'une expulsion en extrême urgence, parce que l'expulsion est ça mal bien. Donc il faut absolument qu'on contrer directement, très rapidement. Et puis qu'on sert la libération devant chambre du conseil et tribunal de première instance. Il y a lieu aux alarmes habituellement, dans le monde bruxellois. Donc il y a chambre du conseil, il y a tribunal de la première instance à Bruxelles. Comme ça, ordonner libération là-bas. Je pense que ce qui va recours, dans la mesure où la loi ne s'applique pas à l'individu, on fait pas une législation, il s'applique à que non, pour selon cause congolais ou bien non. Si on applique la loi, ils seront libres et puis aux cas mauvais souvenirs. C'est en tout cas tout le mal, entre guillemets, que je peux leur souhaiter. Voilà, merci en tout cas, Gumbeza. Alors, avocat du diable, Oza également, je crois que Olandi également, situation où Oza quand même un peu interpellé, Bissognon sur Awa. Est-ce que tout le banini, ma belle, je peux passer dans plat B na bango, comment Oza peut juger cette histoire-là? Au moins, on est plus et c'est la première fois dans la vraiment situation où dégénéré dans ça, souvent nous quand la palais, dans le café, dans le jus, dans le baquet, dans le sont fermés. Là, comment on va dans le côté. Voilà, merci en tout cas, Gumbeza. Alors, avocat du diable, Oza également, je crois que Olandi également, situation où Oza quand même un peu interpellé, Bissognon sur Awa. Est-ce que tout le monde Bakeye ya kwenda
na kati ya libumu ya ndeke bango wana bazali kochola pepele ya kwenda sikoyo bokende kotala na Congo soki makambo bayebisaka bino ya misala ya 5 chantier ezalaka ya lokuta to ya solo bino moko bokende komona yango miso na miso zolo na zolo ya kwenda na banzete bino nde sikoyo bokobanda kopesa témoignage po ete bokomi ba Saint Thomas na ntango bokokita na Kinshasa bokoyebisa bandeko oyo bazali kunana bazali awa na poto koyebisa bango soki misala ya 5 chantier ezalaki ya lokuta to ya solo ya kwenda. Sikoyo bandeko awa bango baza na libumu ndeke bazali kopepa wapi Félix asalaki nini ba démarche po ete balibere bango wapi Jano Kabuya wapi Henri Moke wapi Rex Kazadi bandeko bango wana bazali kopepa na kati ya libumu ya ndeke baza kokende pepele omoni na banzi ete esika bazali na kati ya avion mingi maya miso ezokokita pe baza kolela bandeko bandimaki te oyo yokaka ye pete lipapu mpenza ya kwenda pepele pepele depuis mokili ebanda bandeko batindiki bango na ndenge ya propre pe ya bopeto nyonso bandeko kaka monoko kaka makelele bomoni tango tolobaka ete bozali kolanda bato oyo ngulungulu me boyebaka ete tango bozali kolanda bango eske bazali organiser bango moko bandeko bino moko bomoni ya kwenda pepele depuis mokili ebanda bandeko na kati ya libumu ndeke bakeye ya kwenda loyenge bomoni esika esukisi bino ya kwenda bango wana na libumu ndeke tala ndenge bazali kochola bazali kokende ndeke mati ya kwenda wapi Félix Tshisekedi wapi Jano Kabuya wapi Henri Moke bango nde moto balobaka ete bazali ba responsable wapi bango tango bakangaki bato oyo ya kwenda batikali kozwela bango bata avocat te mawa bacholie bozwa mayele mpo na bino bato oyo botikali bandeko soki tozali koloba boye tozali mitema mabe te na bandeko oyo me ezali nde po epesa baoyo batikali leson bomoni bandeko ndenge batioli ya kwenda na kati ya libumu ndeke bazali kotiola na ntango oyo ebele bazali kaka koloba na se ya mitema soki nayebaki soki nayebaki bamosusu bazali koloba nini mama Rosalie. En tout cas, tondimaki te. En tout cas, tondimaki te. En tout cas, tondimaki te. Wana baza koloba bongo na se ya mitema bandeko. Yori ya kosala kiteti na mboka ya mondele. Oye na mboka ya mondele tout d'abord okosi bango. Ba okimi kuna ou bien mokonzi moko alingaki ya bomayo. Bazui bavandisi yo. Bakomi kopesa yo mbongo. Bazui mokanda bapesi yo. Olingyo matisela bango mapeka. Mondele akosukisa yo na mabele na ye akosukisa yo bomoni ya kwenda epesa ba oyo batikali mayele bino bato bolandaka baswa diza ba opposant congolais wana ngulungulu tango bozwaka problème balandaka bino te bomoni ndenge baninga bake ya kwenda ete ya bino boteyami.
bandeko babolingo na banzi ete bino moko boiti kolanda bino moko boiti komona mikolo oyo ndeko keba yo moto mesana kolanda loyenge oyaki awa na poto tozali koloba yango oyaki po ete osalisa famille na yo oluka ndenge nini osunga libota na yo pe yo moko misunga po ete mokolo bandaki kosala ba démarche na yo na Kinshasa po luka moya na poto moto akokaki kosunga yo te tala kutu bandeko bazwi ba problème na Zaventem bomoni ata ba Félix Tshisekedi na bato IDPS balandi bango ata moto moko alandi bango te mpona kolakisa bino koyebisa bino eke ndeko bango balukaka bino kaka soki ezali intérêt mpona bango mais ntango ekomaka problème ndeko okobunda na yo moko yango wana tozali koyebisa bino ndeko temps oyo ezali temps ya mabe bino mpe bato oyo ya Espagne botumbaki drapeau boyebaka ete démarche na bino to dossier na bino ezali en cours mokolo oyo bokoyoka likambo yango emati nzete bokosa te ke oyo bakonzi ya Congo mpo toyebisi bino deja tobwakeli bino mipepe mpo bino boyebaka te bato ya Espagne bato batumbaki badrapeau boyebaka ete basi baevisionaki deja baimage wana makambo biso tozali koloba bato bakokanisa ete tozali kokosa me tobwakeli bino deja mopepe boyeba yango ete toyebisi bino ete danger ezali kati na bino na banzi ekozala somo mbala oyo liseke ezali lisusu te France, Belgique, Allemagne, Angleterre, Hollande na bamboka mosusu mikolo oyo bandeko osali mbeba omoni leyo omoni kini malebo olinga te mbalo balobi liseke eza lisusu te mpe balobi ete baza komona bakongolais mingi baza kofutre rien awa na poto baza kolia kaka social misala balungi te alors bazwi décision balobi il faut bawambula bango tout il faut bakende po ete bato mingi bazali kolinga koloba makambo te ebele bayebi mais bazali kobomba yango mpona nini kobanga oyo lelo komite soki olobi vérité babengi yo kolabo yango na ete ndeko biso tozali quand même koloba makambo mpona koyebisa bakongolais ete ndeko obimaka na makambo ya bamarshe ngulungulu te mpo soki ekweli yo bato oyo basungaka na bango batu te okomona babosani bino bokeba lelo bato oyo bazongisi bango na Kinshasa wana soki bango nde mutu babande kosunga famille na bango est-ce que Félix Tshisekedi akobanda kotinda mbongo chaque fin du mois na bafamille na bango ndenge babande kotindela nani baparent na bango to bandeko na bango bandeko bomonaka mosika radio Zoomel 1000 tozali bato ya maboma te toyebisaka bino ntango nyonso mais lokola bolingaka na bino kaka kotia na bino kaka kimotu makasi ndeko ezali malamu mingi soki okwei na likambo nde wana koyeba ete papa Roger alobaki maman Rosalie alobaki mais komi trop tard okwei déjà na kati ya filet likambo oyo ya lipapu nde yango wana ete eningisi mokili na kati ya Belgique bino moko bomoni ete ekotisiki mpelekese meme na studio ya Messi Wechi bomoni ndenge Messi Wechi abosani ete azalaki nsima ya kamera abebisi émission mbala moko kokamwa bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangunga nde tokotalisa bino basango oyo tobombelaki bino ya radio Zoomel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duiti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zoomel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangunga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci